Tobandi filme moko bandeko balandi pona plaisir na yo. Merci mingi esika bozwami. Et toujours fidèle na Didier Parfait. Mosika yandako balobi far from home, away from home. Lisolango za wapi ekozala ndenge nini bandeko première saison. Toza wapi tolanda na ndako moko. Moko lango tala mama aza kokota na mwana moke na sima. Ah, bonjour chérie, bonjour mon amour. Oh, ne sais pas naike Congo, c'est kitoko, c'est joli, c'est propre, c'est beau. Oh, mon angoye sika. Azoka mwanyo sobo ndengeni. Ake na télévision balaboka bandiko changer luka dessin animé. Oh, nzoka salon moto zaki wana. Bonjour monsieur. Monsieur ngozotala. Kombo na ngai Daniela. Na yende ko visiter famille na yo malamu. Alors, nebiki en retour, ndenge oza mobali malamu pona tantine Lovette et salinga pe malamu. Ah, c'est ngala kaseki famille moko. A se présenter comme nanga Daniela na sepeli comme na yo oza malamu mobali ya tantine. Mobali ngwa tantine lo bakate. Bon, nazo selo na chambre kuna, hein? OK. Kobanga na ote ma chère. Tout va bien. Ça c'est rien. Et ça ka ndenge ba yambela ka batwa. Hey. Donc mwana moke aye mokola liboso. Oyaka kakomi boy, misusu ba réaction baby. Mama kande mtane sengo. Daniela, omoni awa nde chambre na yo. Chambre nanga? Tantine, batu boni to vanda na chambre oyo boy. To lala batu boni. Ya yo moko kaka nyonso oyo. Yangona oko partager na motute, zala à l'aise. Sepela déjà. Akepe ko sepela, ake ko niatango sikoyo. Ah. Bandeko mwana uta na vinini pomba liboso zo kota wa chambre ba présenter ye esengweleki. Eh limbisanga tantina lingena sauter na niata mbetu pardon. Ezaka ke sengwe na promettre que non sauter sous l'ambetu te. OK likamote chambre za yo sala olingi sepela ndengo lingi tout va bien. OK merci tantine. Hey ngai Daniela. Est-ce que ana kolongwanda ko vraiment? Oh, awa lisole baby. Nani mwana moke wana? Boni, omema inconnu bo na katanda kuna biso sans pourtant ozo permission nanga. Chérie, Daniela azana un inconnu te. Aza mwana malamu, azana motema kitoko. Mwana oya sepelaka na batu. Mwana mwasi oyebi azulinga sak na bosana kina taxi pe aye kozong selanga. Yano yene awa pona nini? Ozomona teke non ake ko katelanga chaîne na nzotala alongoli image wana alors que ngana zaki wana asenga permission te mukolo ndako azotala TV na ye. Na sepeli na mwana hotel. Eh chérie pardon. Hein, pese kasi moi chance. Naza sûr. Oko sepana yeso ki bokomi ko mesana ndimela ngai. S'il te plaît. Ayoki bango ti bazo swana likola kombo na ye. Likola bizaleli na ye. Daniela. Boni yo maman. Naza malamu. Alors, na bosani que na présenter que tu na ba travailleur na biso. Oh, ba travailleur bazawa. Donc awa bosana ba travailleur ya usine eza na ndako awa o ndenge nini. Donc bino boza bato mbongo. Eza bongo te. Na bande ko lobela ba travailleur o bazawa. Cuisinier, hein, mutasala nettoyage, chauffeur. Ah, donc bande ba travailleur na bino, bande ba sala kawat. Baza ba travailleur. Omoni? Yango balobaka en tout cas mutu moko ko sala nyonso te na mokili. Na yekoli mingi lelo. Na komo na bango. Aye lokola mopaya na ndako. Voilà mwana moke bapese esika na ye balakisa ye pe ba présenter ye. Ah Joseph, moi puis Juliette. Juliette. Juliette abimi wana. OK, c'est bon Daniela. Oyo Joseph. Yende mutu azo lamba aza chargé na mangamba cuisine. Alors oyo Daniela avant da awa na biso mwatango. Alors pardon, laissa ye malamu. Oh, ndimelanga madame. Juliette. Nakanti oyoki ona lobi hein. Daniela, oyo Juliette. Yende muta nettoyage. Juliette. Zala sûr que chambre na yepe ezala propre.
Pe bilamba nesa kitoko. Boy madame. Mama moke. Combien nga mama moke te kombo nanga Daniela. Nalinga nanga te kombo ekokai nanga te ba pesa nga bongo. OK Daniela, merci. Ba présentation Salemi. Voilà balobi madame ya moke, petite madame. Lopango yonzoka yambi moto, motongo ya moke. Ocho. Ah madame. Ah, neba te ko zala kiawo. Te likabote, ko banga te. Nazo bima nanga te sikoyo. Nenge ka ndela présenter Daniela. Biaro. Oh, yakao. Ba travailleur nyonso bazo présenter bango et pas Daniela. Madame, oyo audio, yende chauffeur, oyo yalo, yende muta sécurité. Audio, yalo, na présenter bino Daniela. Yende mopaya na biso, akovanda awa quelques jours. Madame, la candidate, pardon, kosilikate na posé moi question moke. Sikoyo, yende aye ko sala musala na biso na ndaku. To ye aye lokola moto ya ndako ya famille na bino to yo po comprendre malamu te. Madame aye ko présenter alobi ye azali mopaya na ndako. Do na minute oyo tozo yamba na ndako oyo. Koloba te na batu kuna no bazwi kadogo mwana moke na mosala, bazwi mineur na mosala. Abino botika na bajeko. Pardon na bondeli bino correction na loba bien naza mineur te. Bozonga moke te. Kombo nanga Daniela. D'accord, na yoki yo. Ça va. Lokola madame abenga ki mwana moke ya ona kanse kozaka mineur. Eko felite ça va. Nakangi kombo na yo. Bon, bino boyoka ba instruction malamu. Bo yoka, isa bien. Bolanda ba instruction. Boto sape mon sala. Oh, donc batunu se faut pas vivre mwana oyo aye na ndako. Babenge Daniela. Oh, moto nanga yaka nanu. Bon, siko ekomaka hotel ndako na l'air moko po bayambaka bapaya pe balalisaka batu. Ekomi sikoyo musala nini na sika basuli batu awo. Ayepa na yote mopaya na yote ndako na yote siko problème neza wapi. Yango yo kotangeza malamu kozanga kokomanda kotangeza mabe. Yo ba présenter awa ke no invité azaliao. Ozotu na soki ndako ekomi hotel. Boni boyeko. Pardon. Omonde ndengeza boingana yo respect sala. Pona yeki musalo liboso na yo. Pena banda ko simba mbongo liboso na yo. Siko yo na ministre osalo loko expliquer ngate. Po yo poso kochenga ina musala na yo te. Yo sa chauffeur ngana za muta sécurité. Toza na école mokote. So ngana zo diplôme na sécurité yo na kukumba tokokani te. So yo na ngana za mukolo na kata makambo. Tala na musalo za mukolo, menga na classe na mukolo na yo. Po yokutu ate école primaire aussi lisate. Bango na bango. Baba niko luka nani atanga mingi, nani aibi kokoma, nani aibi kokoma te. Voilà discussion outi kaka likola mwana moke ba présenter. Voilà to bandi bongo mosika ya ndako. Nani ake mosika tolanda. Kaka le même jour wana. Azaka mopayate na banda kupenza. Tala nzunzu ebele. Oncle, na ebi ko seplar na ngate. Po lingi nga pete, olinga nyanza na ndaku na ote. Mais omona nga pete liboso. Est-ce que na sala ki o mabe? C'est parce que ça normal te. Muto omoni kamba liboso oyiniye. Oncle, omoni sikoyo. Na remarqué que mona na ndako azate pe olingi tenga na zalao. Pona nini? Na yoka kike soki muto alingi bana mike pe azo traiter bango na kimia. Wana elaksi ke nzambe pe akopeso bana na yo. Liyebisanga sikoyo. Sikoyo, oko convaincre nzambe ndenge nini kolingi bana alors que yo moko so linga o aza awa te. Olingi kutu te. Ata mwa Daniela oyo mwana moke azala awa. Bon, na yeka ande kovanda na kozala awa. Sikoyo,
ngana kanti obondela nte mokolo wana te na olobaki na ke na ngai ato sepeli na nga te ngana sepeli na tantine ye pe alingi nga lokola mwana siko nasani naye koyamba yo mpo oyo ndimaki nalingaka yo sikoyo nakei to natikala bon nga mtu nasibi telecommande na minute oyo moto akoloba na nga su te Daniela olongole su chaîne na nga télévision Daniela na olanda information Daniela aye kobebisa ordre pe kimia ya ndako bato nyonso bakomi mal à l'aise sauf kaka mama po tanti na lobi na abikisi nga moyibi alingaka yiba nga saki na taxi yende alandi nga azongiseli nga saki na ngai amemie na ndako lisolo ebandi papa na ndako aboyi alobi boye te atie mal à l'aise papa bato na ndako yaro tala oyebi makambo boyiko ndenge petit to akomi ato na ngambo petit abato aye na ye asepela ti bapresente ye sikoyo lingi basala nini ngambo ni amemi oyebi nde nazotuna yoko na sansi nazotuna yo yuzu comprendre te oyebi bato mingi baluka misala ezwama te bato oyo bazwa misala baboma bango misala likola bana mike boye oyebi bapetite boyeko bayelaka bato barubrike ya mabe okamoka boye petite yango lobilobi non balingi basale mabe non moto ya sécurité na chauffeur lekopa nalobi teke nano tala aza nano mwana moke aza nano menere tiko lobela makambo boye lokola moto aza mangeable te nga mpe nalobi teke aza mangeable na minute oyo yo sa mosala yo nga mpe nasa mosala na ngai bapesi mosala te osokolaka mwana yango mpo yo okomisa masolo mosusu awo keba banga mobeko tala na minute oyo tala petit oyo aza mayele aza alobaka bien et puis ayebi mpenza kozala na bato na moni aza mopaya te aye na nzunzu bazoloba na ye mpe azoloba donc petit oyo nzunzu na comprendre yo d'accord ça va petit avana na ye olobi nini kasi avana na ye ti bon siko ayeli yo te ayeli nga te ayeli madame ayeli monsieur ayeli patron na madame siko biso problème na biso eza wapi vanda kimia likambo na petite oyo akoti na ndako mais moko nde mal à l'aise chérie est-ce que ça va mais nazomona elongi na yo c'est comme si ozwi mwana ya mabebo epa wapi ko baparent nde baza wapi vraiment chérie ozoloba Daniel aza dur aza méchante aza mwana malamu mwana malamu wapi mafu mwana mwasi aza na respect mpo na babekolo azoloba na bato ndeti kutu baza bakamarade boni avanda mikolo boni chérie pardon siko alobi nini après tout comme ça ngana lobela ye mokolo akokende ekoka nanu ngai namona kende na lisu babuso baboye te na ndako oyo limbisanga chérie pardon ata koza nini oyo alobaki to asalaki pardon limbisa ye kasi na promettre na koloba na ye s'il te plaît baloba na ye aye kotia papa mal à l'aise Daniela olingi nini eloko te juste na yoki ntsunga na yobi na kota na cuisine na yeba nani azolamba awa est-ce que nasali mabe non osali no mabe te alors nasani mpo na yo alors nayika nde mpo nasunga yo kwa na kati ya cuisine eza malamu mais ndenge osomoni nasisi deja kolamba eloko okosunga nga awa namoni yango te ok oncle Joseph nakopose question bien sûr poni kasi ozozwa mosala ya bana basi ozosala olingi oloba ndenge nini ke mosala basi kolamba ezaka mpo na basi oui ou bien est-ce que osepelaka na kolamba oui bien sûr otuni mpo ani alors jour baparent no bayokaki ke yo olingi kaka kotanga makambo ya kolamba balingi nayebi te balobaki nini bon ngai nazala ngai na problème te nalingi kasi nayekola mpa na yo nayeba alors dans ce cas soki ngai oncle Joseph nakondima kotangisa Daniela c'est bon mais nayebi te soki un jour nakokoma mpe lokola yo nalambaka malamu bon ça va zela nanu
kende na mesa olia bilei nanga comme ça oyeba soki na yebi to na yebite. Oh voilà, aza moninga moto nyonso aza mal à l'aise te mais aza à l'aise na moto nyonso. Eh, asimbi boye sani koi. Oh libisenga pardon tante Juliette na linga kina sala boye te pardon. Oh okobi siko moto ko bakiselanga musala o te siko makambo sali tante Juliette na bi pardon ko limbisanga nga mona kombango ozoluka moto ko tina ba problème awa. Merci nga mona kombango to sa baninga ibona zaki muninga nayo ennemi nayo ebo sikondidi bo permettre oncle Joseph asala musala ya basi yonde mwasi na ndako falola mbaka na cuisine ou soit webo lamba te mono ok ba oya kozobi gogo mikolo nyonso na bambata po makambo solo beza ya age na ote. Voilà aye kwa nimenda ko bato nyonso bakomi koloba loba bato mususu bakomi ko yima yima. Yo ke wapi nakeka kotambula ngai moto kaka ye lelo awo donc akopi koyoka moto na ndako posa bima sikoyo olingo kende wapi? Ok d'accord nangeka natambula nalinga nayeba ndenge balabala na quartier zali yesili. Ok makambo solo kikosalema te yo yebi quartier to balabala oyo okende obunga nalingi nanga banga bote pardon musana nange futela nga mbongo na lesaka mwasi na bana pardon nalingi kaka natambola muke na mona mukete quand même na yebi pe kotala nzela na uti. Ah bon donc nga na fongola yo bimi sikoyo awo solo ba bien ke okika kotambola mais tango toko tiko tambola okomi na makambo mosusu a fongoli quand même atiki epa kende. Toyo kapenga mbote yango erreur na sali to eza nini? Ah bon okoye bango sima tango akobunga nde bakotuna yo. Voilà moto oyo bapesa charge pe ya kolamba azwi motuna na ye. Yango yo oncle Joseph yo musala ya basi kaka yango lengi. Joseph osa bezoloko te nasoluka nde Daniela omoni ye. Ah oui namoni ye kalata azobima libanda boye nabenga ye libanda te zela tika. Oh yango eloni eza spécial na mwana moke boye batu nyonso panike kaka Daniela oh yango po bota tete yango nazo za en l'air na mwana oyo oke kwa adopter mwana oyo aza matoi mangongi boye. Oh donc babota te c'est vrai yango na Daniela sa cher po na ye. Ojo maman est-ce que ça va? Likambote na yoka kite tango benga ki nasoluka Daniela mona ki ete awa mwana na mona ki akendaki na nzela porte kuna tela muta sécurité mama komi en l'air ake kotuna soki azali awa to te. Madame likambote madame kosilikate mwana mwasi mwana moke mwana ye ayaki awa ayokaka te na pekisaki na lobaki akende te kaka mnoko yalo bono tiki ya bima lopango vraiment ayebi ata nzela te ayebi ta balabala te na lobaki nanga pe bien ke non kokende te tika na yo mais abandi ko kaka mnoko yo oza kwa agir sans que okanisa bino mibale bozo bima libanda boluka ye. Est-ce que naza clair? Tela bosonga ote soki bozu Daniela te. Madame, n'est-ce pas bien, madame? Si vous na motuka. Omoni makambango. Likolo na yo, likolo nani? Oh, batuna ki pe yo te. Boni boyko. Problème na yanga ikomi ya yo.
bakende koluka mwana balobi soki bozwi ye te bozonga te. Ah. Omoni mwana oyo koyana ye na ndako makambo ebebi. Tala sikoyo totiki ba poste ya musala tokenda kolukaka ye. Yende princesse. Voilà bake kotambola. Bake pe makolo po soki boke na motuka banzela mususu mike bokokota te. Avis de recherche baza koluka mwana moke ya poswa pembe ya nzoto mike alobaka aza miso payi atonda ba courage na banzunzu ebele oya moni ye aluka biso abenga na telefone a contacter biso lisolo moko kaka na balabala wana mwana mwasi atie matata akangi moto de lamba yango tikanga kota ntini nambi n'est-ce pas bien vraiment ozolukilanga likambo na selo nini ko tala pesa nga retour nanga olingo melanga mbongo ozotambola bozo na échange te siko na sombe loko sombe crème échange za te bozo bonda po nini ko likamni nango akoti makambo ye mtu fa pesa nga échange mbongo moke tikali apesa nga alobi mbongo za te vraiment papa ozoteka crème osange échange siko batu ba ozongsa bambongo ndenge nini so mutu azana calcul na ye ngo bebise calcul po ani na minute oyo aloba nanga ko tuté na pesi deux crèmes deux goûts différents ya zuka kambali kolia ameka boyo no wana baguna ete ono na zombongo ne sona zongsela ye e bon siko o ameki ngo pamba lokuta moto aza mutu peza confiance te nsoka nde ona sombaki yango tapesi ngai mama yango so luka ya ngai ya zei ya mbungwa to ya pilipili mama na ngai Daniela meki meka eza goût nango naturel ndeka tomelaka ba crème ba jiba nini yo lingi ba peso nini tala pesa merci na nzambe po mona moke asala intervention soki minero te nde na minute na sali o musala nde na sambuso na balabala ba elenga di oti mboka oyebi crème te boni boyeko oyebi leka ye oyebi loko te lungba mbali boso mekango kanse zaki na gunini okatse zaki na gu ya mbala tala mwana mboka tambula ake kokabula lisolo batu bazaki na discussion likolo na ye discussion sili jeune homme bon n'est-ce pas bien ko silikate toza la police te toza ka batu oyo to luka nde bona muke tozo luka kaka petite moko ya pembe ya muke azo tambula alobaka trop petite ango miso pa courage trop. Bon, par hasard sur mon qui namona ki aleki boy. Yeyo namona ki boy. Mon maramango. Moi no sala l'équipe à frontière, tala bisika sokoma. Mon makolo mike me ko tambola musika. Bango pe balandi mo sapi wana balobaki mo sapi tel saki direction wana. Ye wana ke mosika. Atamboli ti ba côté à ville. Na zo banzela te nzela mboza wapi na kinzelo yo. Siko ya bungi. Excuse me. Tantine pardon excuse ngai. Yes. Oui. Na songo na nini? Na sa mutasika na kati quartier oyo yango na bungi. Na zo ba te nzela ngo na kitambolaki. Okoki ko expliquer ngai. Makamba ko kama na mokili oyo. Yo penza yo obungi nzela. Ngana luka ndako yango na yeba isika yo wuti. Yo wuti mboka ni? Na yebi yo? Yo wuti wapi? Olungo lukela ngambu. Pardon, oya koma ononga na enlever yo na sala trafic ya bana. Oza parmi bato yo. Bazo salela mayele na bango pona okosela bato makambu. Po bakanganga na futa bamandi. Okozwanga te? Pardon, mutembo na ngai te longa nzela na ngai. Obungi nzela. Yo okomi andenge nini? Boko osunga nga tozo ba mabebe po ani. Daniela siko obungi nzela bo ndenge nini? Nanda ko pe ba ko luka yi. Po mamo lokola bota te azu Daniela lokola mona na ye. Madame, est-ce que ça va? Ko banga te. Daniela bimi lopango yo ake alobi te sika keyi. Ayibi pe banzela te.
ndeni ke mwana moke boye akende bima ye moko ayebi nzela te akei. Kaka question toza kose pose. Bango pe bato mibale na tindi chauffeur na muta sécurité ba yete bazongi te. Mama, zala calme. Kala te bakozwa ye bakomona ye. Nazo sambela e simba. Na boyi mabe komela ye. Na lingi te. Eh, yongo makambo e bani ndenge nini mwana vraiment. Voilà papa ba cop na téléphone na ba chiffre minene. Wow, mama bimi motoki ya mobesu. Abada siko ko expliquer bayoka. Nini nango susu yoko oza na mawobo epona nini? Papa, Daniel azongi nanu te na ndako. Balobi ke non akende kotambola lobi akoya azongi nanu te. Yango na vraiment komi agité boy. Oh chérie. Baluki partout bazomona été. Soki kasi abungi nzela ka kelebela. Alors loba na batu ba kendo lukaye. Natindi chauffeur na muta sécurité mais bon pe bazongi nanu te. Oh kimia, zana kimia. Komi bo mate pona likambo yo. Voilà, yepe papa bandi recherche. Mbalo akiti motema. Et kuna nanzela bazoluka bazozwa ekaka te. Aza ko expliquer. Est-ce que bino batoyo bokende ki wape bomoni e? Patron. Toke sika moko balobi bamona ki e metozoluka tomoni ete. Bazobenga na ndako baluka Daniela. Explication pe yoka géographie azopesa. Na bandi na nord, na sud, na est, na ouest, patron. Les 4 points cardinaux à mon anité. Na lobibino bo luka yeso bo moni ete bo songa pe na ndako te. Bazo luka Daniela. Eh, na sima batala boy mwana moke lokola ye. Excusez petite, oui vous voulez? Limbisanga papa. Na bungi sinzela, nazo bate nzela ni na utaki. Sunga ngai na zonga ndako. Ndako fande za kandenge nini alors décrire nanu na yeba. Lopango ngo sa munene. Ba mapango minene aweze bele. Ah, eza lopango munene o ezala kana muta sécurité na chauffeur lokola ye na ngai. Donc lopango so luka ya biso. Eh kamlo na yo. Boni boy ko zo bima na ndako sa porta batu ba yeba. Na lobaki na ngene ka kotambola siko na ke kotambola bwe na bungi na ngai. Ta keba. Ah, namoni batu obado luka bango yeyo. Ça va merci. Kombo nanga Daniela. Na sepeli lokolo sungenga quand même. Asungio na nini? Yo, kolukela tibanga mbuti biso tozo batela musala yozo bebsela biso musala. Alors tambola tokei. Ba monie na nzela. Yo koloba express explication, okoloba bien siko wuti. Oh, batu basala musala bona kimete ba la koluka yo. Oh. So ça na posa ko tambula bisiko yebi. Mboko yebi angote. Olingo memela tungambo. Ah, tambula tokei. Baye ko zoye quelque part. Lelo bazonga na ye pe babete fimbu. Po mwana moke boye fayo kana fimbu. Mwana pembe, mwana moke nzambe merci. En tout cas kateke le kambo malamu. Nasala ki loko esengela ki muta sengela ka sala. Omoni. Webi muta ko kata le kambo loko la yo kaka. Mutu faza ka loko la yo. Muta mayele pe sagesse loko la yo. Webi kombo lo nani? Kombo nanga Daniela. Awa oncle nanga Otio na Yaro. Daniela. Ok, zana peso mwanda mwa crème Zwa crème kende kolia. Te bango balega crème te ko pesa bango te tina te bango baza ba mikolo. Eza pona ba minere. Daniela komi na ba master. Akomi pe na batu oyo bakomi pe kolobela pe moi lisolo ko pesa pe baba merci.
bazonga na ndako. Mbala suka yo pe kapita au lekisi mwana moke porte lekipa amemiso ngambo ya suka pe. Voilà tango asongi ndako azwi kumba kadena kangi bima susu au total. Oba nabatela musana ngate. Oncle Joseph osa wapi yaka na malewa e. Ah bon? Donc oyeli malewa sikoyo. E bon siko na sani na lelantsala na nani? Tala. Na minito même si batungambo kozuka otepo de lukila batusu kolia. Na bi pardon ka sala ka jeter na kolia. Obiki. Poka tosa bien éduqué, yana na ko finga ote yo finga nga otanga no pete lungwa ozokosa. École na tango yebiango. Ba to bando yemba na bomwana boye. Frère Jacques. Frère Jacques. Oyebi ne balobaka frère Jacques te. Ah, lungwa. Français na tanga ka yum to tanga sangango. Professeur tanga sanga yo lekiye. Malembe papa tika na yukata. Na ntango ya na lingina lia pardon. Nasanza la pardon kolobelanga mingi te. Pardon tika o. Bandeko tala masolo akomi kozwa pe sika na ndako. Akomi pe koloba, akomi pe kosenga bilei. Voilà, service au complet. Nyonso pona ye, loko la princesse. Mwana mokonzi kaka ko. Joseph pe na mosala. Bon appétit madame. Madame ya mineur. Osepe na bile yango. Osepe yango. Réponse exacte pour les malewa onin. Voilà total aye wana vanda. Akomo teba tunyo sona panique yo mwana muke oyo. Olingini niko yo minero oyo. Boni zoluka panique na katanda koyo. Oke otambula ke oke obunga na kuna batu ba memangambo. Oyibe ndenge madame azaki na susi yao. Oh, ya liboso na kende ko tambola. Ya mibale na zongi pe kantina yebe ngo malamu. Siko ozoka ngina ngapwani. Ndeti ko to yolo mokolo lopango yo. Mutu kaka sana doa ko ganga awa. Pe ko lobelanga ndengwana isa oncle na madame. Kombo nanga pesa minerte, kombo nanga za Daniela. Nazolo ba pe zozo ngisela nga réponse. Nazo répondre au té. Mais naza ko expliquer une réalité ndenge zali. Comme ça au comprendre. Ah, babenga Daniela. Yango na tuna nanu. Ndenge ni yoko bima. Otamboli libanda okekuna sans que oyebisa ta mutu esika yokei. Olobi pete okende kotala nani. Limbisa ngai papa. Nakende ka kotambola. Pe nangende na mesana na bisika ona komi kovanda. Naibaki te kozonga nde na bungi nzela. Ah bon? Oyebi ndenge mwasi nanga kome na susi. Oyebi ndenge okomi kotia biso na trouble. Na lingi susu te. Nayoka ko bimi libanda lopango yo. Sans que otambola na moto yo ayebi quartier malamu. Teokani papa. Na promettre na bandela su te. Malamu. Ayebi te kanda ku nyoso foko tosa mobeko nango. Yo pe oye lokola mopayo lingo tambola bisiko yebite. Ah, bino batoy. Bomona ke wapi? Talezaki facile te. To tamboli biso mbale to kembi. Oyebi to tamboli ti soke zaki bina ba salaire photo so ba surplus. Photo so ba prime. To komi quelque part. Bisika to moneli tala ondi makutu te. Babandi ko tuna na sikoyo. Na makolo nanga oyo kute mesa na ngo tambola belete. Pona za muta sécurité. Mais na minute oyo faut ba pesa ngambonga vix na masse. Bon. Na minute oyo mutu na pose na ye mona monani azongi. Ah mawen. Donc na minute oyo botamboli pe bozana nzala. C'est que ngande fona kipe bino. OK, d'accord. Yo yebi.
bafuta ka pe pona mosala oyo yo po yela kay oyela awo. Voilà bakomi koseka ngambo esili mwana zongi na ndako. Ah ok likambo te. Bon nakota na cuisine na lambela bino formule bolingaka po bino botondaka na babul misatu te bino fo ata ba wibul. Ah oh Joseph yebela ngala lia lipeka te lia kwisi bino penza ba kolo tenia yo ndem tozana tenia ngai te yo tu tenia te yeza do ya famille na bino soki bobandi kolia sani o batelaka bino fufu fo ba memango penza na ba lembe gotika yo po liaka na yo kakao makuti na una yanga yana eleki pona yebi lokoso na yo saka na mesure te. Ta na minute ya webi soki ngande na zalaki awa tendo so musalo te na minute soki ngapete ndele minute pe na yo longwe musala ka lelo po soki mwana oya salaki biso tube libande balinga balongola yo liboso te yo liboso balinga balongola po sécurité mutasali re chauffeur te eza yo ngana tira na mutuka na kumba yo na porte no ngwa kolongwa otelengana ogende kolela. Batika nan ba commentaire bango mi bale ba riska ki ka mosala po baloba ki bokende ko luka bango soki bozuye te bozonga te heureusement bazuye pe bazongi. Oh masolo ekomi elengi awa bazozelaka malewa avandi na chambre na ye. Voilà oye na ndako bato olovanda pe na kimia obandi kotumbulaka ba tension ozotumbulaka ba mémoire bato. Natango na pe mama na chambre concentré na ba calcul na ye. Tantine pardon limbisanga nalinga kite na lukelo ba souci belé ça va nalinga juste na mesana kana quartier na Esika mais ta on a bani kozonga boenzela na bongisi nzela na yebaki su nzela te limbisanga pardon non t'as fait pas Daniela telemana yo. Bon yo kangai bon nalobi te ke non asilike liopo obimaki mais avant obima koza yo mo côté nazaki na souci soki eloka mabe kokomela kuna alors mbala sima soko lingo bima zala sûr que okena motu toyokani comme ça au perdre te au bunga nzela te ça va bondela pe oncle po na ngai na bondela ki mais na senga ki pardon c'est comme ça c'est leki kaka. Bon na kosala ngo mais tokena nuna salon na lukila eloka malamu comme ça na kipeo malamu. Voilà quand même erreur ezalaka faute ezalaka kolimbisa nde ileki malamu. Voilà à table en tout cas bakipaka mwana openza lokola mwana ndako. Tantine ba pizza na lia o eleki penza yango yo na sepe nango fort na lepe na ye kola ndenge balamba kango comme ça ngamo na sala kango pamba. En tout cas o sepe nango. OK d'accord ngate mtu la lambi yango eza Joseph. Na kamote yana pe bopese ke musala na ndako yo. Merci pour ce bopese ke musala ote. Olebe bwepwani posoka sala ki awate ngana meka ba playa boyete na ngana zanga ba guya boy na mokili oyo tela siko na za fresh na za santé kitoko na mwa ba jour na vandiao. OK Daniela c'est bon likambute siko lia malamu kolo bagate soki oso lia ngape soki un jour na oza madame lokola yo na lukaka cuisinier lokola ye alembela nga boye na sepelaka na loboko.
siko bandeko mwana yo kelengi na ndako aboye eloko nini kobenga na ye libanda un jour eyebani nanu te mais pour l'instant alia atonda sepela. Voilà deuxième partie ya film na biso tozo continue. And everything around though is a silver pool of light. People who surround so feel the benefit.